Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakumba na kombo ya Nzambia Mpungutulendo ya Mbanza Velela na kombo ya Onyashongo pe na kombo ya bakota nyonso o bakoko na biso batiaki mbele elaka pona kotalisa biso nzela ya solo oyo ekokangola bomoi na biso mobimba butu pe moi mikolo na mikolo sanza poso mibu pe mifiku na mifiku. Lelo tokutani susu bomo mesano mukolo na misatu mukolo ya kotombola lokumu ya Nzakumba pe kotombola lokumu ya bakoko na biso banyoko makitango molai babundaki bitumba ya kisuka te pona kotikela biso nzela oyo tokotia matambe tina ngwana biso to botami pona kokanisaka pasio bamonaki butu pe moi batambusaki bango lokola banyama na zamba bapanzaki bota na biso ya baindo ya mokili mobimba lelo tokomi kotelengana kasi mobikisi oyo tobengi mvuluzi kimbangu ayaki na bilembo kolakisa bokasi na Nzambe ya mpungu solo pona kolongwa liboto kati na kotelengana pe na pasi kotalisa bango bosembo ya likambo pe mobimba ya lolenge ya kibobiso pona tobima na paswe umeli tango molai. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso kotika seko yambo to bandamanaka na biso ya mokolo lelo tokomusana na matondo pe tokotomwa lokumu ya Nzakumba. Kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo kimbangwa zalinde mo salisi ya libota kimbangwa zalisolo mo tindami ya baindo bakangaki ye na Mbanza bungwe bakangaki ye pona lobi kwa baindo bakangaki ye pona pasi esila ye bakangaki ye pona lobi kwa baindo kimbangwa tika kibilaka ye Kongo kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo kimbangwa zalinde mo sikoli ya mokili anyo kwa maki pona baindo nyonso ye anyo kwa maki pona baindo nyonso anyo kwa maki pona mokili mobimba ye anyo kwa maki pona mokili mobimba kimbangwa tika kibilaka ye Kongo kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo kimbangwa zalinde mo tindami ya Nyamolo kimbangwa zalinde mo tindami Onyashongo akangamaki pona pasi ya baindo ye akangamaki pona kolongola bombo akangamaki pona bonsomi ya baindo ye akangamaki pona tozwaki mpwanza kimbangwa tika kibilaka ye Kongo kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo kimbangwa zalinde mo tindami ya Nyamolo bakangaki ye pona bosolwa baindo ye bakangaki ye pona tobikisama bakangaki ye pona bosolwa baindo ye bakangaki ye pona toyeba bosolo kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo kimbangwa zalinde mo tindami ya Nyamolo kimbangwa zalinde mo bikisi ya baindo mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa mwana ndombe bikota kota endombe bikota kota ngemebenga mpungu Nzamba bikeko ngemebenga Yesu Nzambe wa moyo bubu ya inge na mpasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonyenene mwana ndombe bindima ndima ndombe bindima ndimba mwana ndombe biyoka yoka endombe biyoka yoka ngemebenga mpungu Nzamba bikeko ngemebenga Yesu Nzambe wa moyo bubu ya ibwa la pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonyenene
mwana ndombe biyoka yoka ndombe biyoka yoka mwana ndombe bilanda landa ndombe bilanda landa ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya inge na mpasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonyenene makangi kimbangu na missionnaire pona likambo na nzambe bakangi kimbangu na bakongo pona likambo na nzambe makangi yo 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 na likambo na nzambe bakangi yo 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 na likambo na nzambe bilenge ya Kongo ya kuika biso tosimba bakoko bango bato ya liboso bayebaki nzambe ya mpungu bango bato ya liboso bayebaki mvidi mukulu bango bato ya liboso bayebaki nyamolo mvuluzi mvuluzi yoyo kimbangu yoyoyo yoyoyo mvuluzi mvuluzi yoyo kimbangu aye na Kongo pona kobikisa aye na mokili pona kobikisa bato aye na Kongo pona kokangola aye na mokili pona kokangola bato likambo ya kimbangu na mbandaka na likambo na nzambe likambo ya kimbangu na missionnaire pona likambo na nzambe likambo ya kimbangu na Equateur biso toboyi yango likambo ya bakoko na mbandaka solo ba prison eleki mvuluzi mvuluzi yoyo kimbangu yoyoyo yoyoyo mvuluzi mvuluzi yoyo kimbangu aye na Kongo pona kobikisa aye na mokili pona kobikisa bato aye na Kongo pona kokangola aye na Afrika pona kobikisa bato ekozale sengong na baye bandimi nzamba bakoko nzambi ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozale sengong na baye bandimi nzamba bakoko olenku kembo na kati ya Kongo elobaki manzinga elobaki kimpavita na Kongo ya bilenge ekozale sengo na baye bandimi nzamba bakoko mvidi mukulu kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki manzinga na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupepe ya Kongo na bilenge kimbangu kakwizao mukwiza mvuluzi mupepe ya Kongo na bato baindo kimbangu kakwiza o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya loposo moindo na kombo ya nzambe olenku munza komba kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya nzambe mvida mukulu wa bankambwa waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka solo se solo lelo ezali mukolo esengo ezali mukolo ya kofongola linongi na biso ndenge tolobaki bomemesano ete mukolo mwa lelo ezali mukolo oyo nzambe ya mpungu tulendo mbanza velela akelaki biso loposo moindo elingo bake histoire ya Adam Eve biso tolongoli yango na palmarès historique pamba ezali histoire moko ya fraude bayo babetaki masolo ya Adam Eve pona kotia peuple na biso na kizunguzungu lelo oyo bazangi résultat final ya kolakisa biso où habiter Adam Eve et jardin emonanaka te yango biso tosangajaki uta 1995 ntongo tokutani na mvuluzi kimbangu pour débuter combat contre le monde occidental, contre bamindele ya mokili mobimba. Ba oa malamu tokobik sabango, mais ba oa mabe o ba tie mokili na désordre, ba repasser na jugement ya communauté internationale bantou.
elingo lobani elingo lobake soki tomoni la Bible ezolobela makambo etali jugement dernier bakoko na biso balobaki jugement dernier n'existe pas, mais jugement dernier au Bible ezolobela ezali la chute de Babylone la grande na Rome kuna esika kindoki ya mokili mobimba ya kodétruire mokili evandi esika ebimisi kipede ebimisi magie ya koloka génération pona compréhension na biso esosola bozindo ya mokili te to mpe esosola bolamu ya makoki nyonso nzambe apesaki te kasi mokili ekomi ya kokabwana bamisusu baleki bamisusu na pasi ama biso loba euta kala nzambe alakisaki polela nzela ya mvuluski mbangu ete justice ya liloba na ye ezali juste équitable eza na déséquilibre te bolingo na ye ezalaki mpona tout le peuple du monde kasi apesi na bato lolenge na bango lolenge ya kosambela lolenge evandeli lolenge ya kolia lolenge ya elobeli lolenge ya kosala makambo kasi biso bato bayindo ya mokili mobimba balolenge na biso na nyonso baboma yango na colonisation na esclavagisme bazongisi biso nsima par rapport ya évolution ya technologie yango lelo siko biso tobotami mpo torattrape retard wana ya 512 ans puisque bato mosusu bayibo bakoko basalaka te me biso bite bakoko basalaka mpo bazalaki na bainstrument musique bainstrument musique ana yango lelo oyo badéveloppe yango esali bainstrument oyo toza nango lelo ça veut dire formule ezaka moko eza te ko mundele ayaki azwi bainstrument asali na ndenge na ete tobi source ya technologie euti epai bakoko na biso kasi lokola bazalaki arrêté na colonisation bafaire disperser bango bakangi basavant bakei na bango yango nde esali retard ya mutu mwindu ça veut dire tokotika na ignorance te ya kolobaki oyo nzambe apesa ya biso bomengo me apesa mayele te ya kosalela bomengo wana me totuna mituna tolobi bakoko bolobi bazalaki na bapareil te me badefiniraki corps humain balakisaki na kati ya nzoto toza na bongo mundela ye abengi cerveau ça veut dire soki lelo tozotanga baklasse na kota ya bafrançais to ya baanglais to ya baeuropéenne bazotangisa biso esusu cerveau eza lokola baoretarde biso mémoire mpo biso deya toyebaki yango na ndimbola na biso tobengaki yango bongo c'est que véritable indépendance to mpe kimpwanza to mpe bonsomi tokotanga nde baklasse na minoko na biso tokotanga bongo par rapport ya définition neti oyo bakoko na biso baexplikelaki bongo me biso lelo totiki kibo biso tokomi koyekola makambo oyo deja toyebaki me na balangue mosusu oketa toutilize tozoyekola makambo oyo biso oyeba deja na balangue mosusu ya veut dire mbongo na biso ezokende epai bato bayela biso kotikela biso balangue na bango donc totangaka bafrançais totangaka banini tout même si bango baopesa biso badiplôme mais badiplôme wana ezali limité ezali badiplôme oyo ekofaire accompagner oyo tozokobenga lokola l'administration coloniale aho tobi lelo tozali na mwa makambo ebele ya koloba kasi yambo tobandamandaka na biso ya mokolo ya lelo tokozongisa nanu matondo epai ya nzakomba mpe bakoko na biso pamba te bazalaki mayele ebele ntina yango wana batikela nga na ekolo Congo mpe batikela biso etando ya mabele ya Afrika mobimba koya na nga na yo tokose faire face mpona tolongola singa ya bowumbu oyo evande ya biso ya bamultinationale ya baimpérialisme to ya baimpérialiste ya union européenne mpe ya communauté internationale européenne yango biso tolobike biso mpe tozali communauté internationale bantu mpona tokutana na communauté internationale wana ya baeuropéenne tobanda kosambisa bango par rapport ya droit de l'homme oyo bango bazofonctionne na yango me toza na badossier à traiter to mpe bacompte à rendre par rapport ya retard oyo bapesi biso ya colonisation ti lelo badossier wana balobela yango te bapanza bafamille na biso lelo oyo toza dispersé nde tolobaki Côte d'Ivoire baza bacongolais baza na bango baivoirien te me moto akabole eza mundele par rapport ya wela barichesse ya bamabele na biso me makambo wana lelo bapaster bazoteya kaka oyo nzambe na bango aza bien mais manœuvre to mpe oyo tozobenga lokwa freinage oyo bandeko na bango baeuropéenne batraite mutu mwindu mpona azala toujours derrière tout le peuple du monde e bango balobi na bible ke ndoki alingaka bolamu ya mutu te to ya moninga te donc tomoni ke bango nde baza bandoki ya vie na biso tokoboya bango te eza mpe racisme te
mais tolobi so toke na Chine bomona ke ba osela kibo bango même si ba kozwa pe lolenga batu mususu ba cheme ya bango ekoza majoritaire et chaque pays a une religion d'état nae mais biso na Afrique mobimba toza na bonzambe ya mboka te bonzambe tout importé donc bonzambe nyonso ba memela biso ko memela nzoka ba defaka nzambe te po mutu ayebaka nzambe uta kobota mana mwa mama na ye aoyo okuta ba descendance et a kolanda sikoyo bonzambe o ba descendant na ye babanda ye kosalela mais soki yo tiki sikoyo ligne ya ba descendant na yo okoti na ligne mususu ça veut dire relation na yo spirituelle oyo ezali relié na cordon ombilical eza coupé ça veut dire moko moko te o saisir opportunité ya bénédiction na ona maboko et poto bana okuta sikoyo na oto benga lokwa revenu ya bénédiction ya bomoto na biso et sengeli tozongi sa contact ya source centrale na biso tozongi sa contact il y a l'une du début na biso l'une du début to bunga yango to koma ba chrétien to koma ba musulman c'est ça qui fait notre souffrance so to longwe koza ba chrétien te koza ba musulman te elingo ba ke to ko telengana nde tozomona ba évêque ebele oyo bavandi na Kinshasa bazosala accompagnement ya Rome mais bango bazodéclare kobongisa mboka mais bino boloba yeke Yesu akufelaki bato mpona masumu elimbisama mokili ebonga pasi esila sikoyo omoni ke makambo wanda ekoloba ezalaki batatonnement mpo bino moko mpe boyebi Yesu yango te makambo ekutaki na Rome yavedi bunde boza bana misala ya baromain oyo batie bino na mitu ya bamboka na biso mpona bobungisa peuple aza toujours affaibli mais biso olobi ke tokotika bino te toye kodeloge bino puisque soki oza évêque noir sango ya mutu mwindo azalaka te mpe tozomona oyo tozokobenga bapapa bato mwindo bazalaka te wana eza badossier oyo bino bokoki banda kokotiselaka papo te mpona kosala différence puisque boloba ye nzambe azali égal libanga moko ematela moninga te mais bino bozotravaille na baromain bazoya na baécole oyo bazokoexploite peuple africain mbongo yango wana tolobi ke makambo oyo tokozonga esusu nsima te esengeli to se faire face nde toloba ke bitumba ezoya tokobundana baeuropéenne afrique mobimba tolingi tobalela bango manduki mpo bango nde basalaki manduki bapesaki biso bango baforma biso na badomaine nyonso mais baformaki biso mpona kolimite biso de façon to faire avancer évolution ya makambo na bango nyonso mais bazangaki koyeba ke ma mise en garde ya batrace ancestrale na biso ekolamusa makanisi na biso mpona to renvexe makambo ya nyonso ezonga na ngambu na biso liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba na nkombo ya nzambe ya mpungutulendo ya nzambe mokolo ya lelo tozali na mwa mingi ya koloba awa tozolobela makambo etali oyo tobengi fonctionnement il y a tous les domaines. Dans le fonctionnement à tous les domaines, puisque tu as déjà que vous nous appelez ça na 4 étapes, 5e étape, et l'étape il y a débuter ligne à mode de vie nabiso. En kansi bilembo qui déjà avant fin il y a 4e étape. Et le tolobela fonctionnement il y a tous les domaines, pe encadrement des patrimoines vernaculaires bantou. Ndeni to batela mboka na biso pona to se retrouver na ba revenu. Puisque to moni ke mobulu ezali mauvaise gérance. Biloko na mboka ezokende, mona mboka yemo atika na position moko akoma ko telengana, akoma otozo benga lokola domestique ya bomengo nae. Siko na bikisa mona mboka wana nyoko mi pendant 500 ans. Mutu na ezaka le sou kimiate. Bomengo nae komele pasi poye moka simba. On a le fonctionnement à tous les domaines, encadrement des patrimoines vernaculaires bantou. Tolobi to comme une étape il y a qu'une pointe pour l'indépendance et en Afrique mobimba tolobi que tozali toujours colonisé par des systèmes puisque muto aza indépendant a ko tanga classe na munoka batute administration na ko travailler na munoka batute mais biso tozo defa toujours makambo nyonso dans na ba domaine nyonso to defa kana to bimisi capacité à bomoto na biso te to pe to bimisi marque na biso moko te pour te se faire face devant le monde. Et on tolobi
lokola totangaki makambo etali Kimpwanza to pe bonsomi o babengi indépendance bato bayembaka indépendance tata tozwi mais misala o esengeli esiko esalama pona indépendance wana tosimbango totalement na maboko misala esalamaki te batripotaki indépendance par des colonisateurs et batie biso na baconfusion entre biso na biso pona koswana ekotela biso bango baprofite yango lelo ezoleka pe bazoko évoluer toujours ba mauvais système mais biso soko toye pona ko faire arrêter ba mauvais système wana puisque likambo ya mboka esengeni mwana mboka oyo tobengi congolais to africain nyonso azana droit de terre naye azana droit ya bomengo na ye revenu wana il faut emonanaka so ezomonana te elingo bake bino oyo bozala kwa ba décider ya mboka tokotelemela bino pe tokondimaki bokonzi na bino te pe tokodéloger bino par la communauté internationale, puisque la communauté est lisanga ya batu et belé tout le monde entier. Babaki to za 16 000, 23 000. 16 000 ba osimba bilaka ya bonzambe, 7 000 ba osimba bilaka ya gérance mboka o lelo bozo benga politique. To biloko la to ganga ki de gens qui Kimpwanza to pe bonsomi ya mboka na biso esengeli to tia budget ya mboka pona ko faire fonctionner ba domaine nyonso. Wana nde développement na évolution mboke komonana puisque na kota ba richesse on nzamba pesa biso ezali il faut to vanda to sa plan ya kongwasi kato yeba revenu ya para mwana mboka nyonso il faut azwaka salaire à partir ya bomengone tango ezobima ezoteka malibanda c'est que mboka banda to banda papa kasavu utile lo bato bavandela ka makambo ba guerre. Mais pour benga ma gouvernement, toi pour benga ma gouvernement, c'est quoi ba bureau au bokenda ko travailler. Makamni ni bobongisa kuna. Mais ko ba otcha bino na trouble bino ko discuter kaka ba makambu oyo bango bazo bénéficier. Mais makambu esenge bino ko saka na ba bureau wana ezali ko vendre la programme mwana mboka. Ko yeba bomengo wana ndeni bo répartir programme. Ko to bo répartir te eza honte. Puisque za mokonza mboka mais peuple non nyokwama. Allez, ce que bateau bazo diriger yo likolo ba décider européenne bazo mona yo o tozo ko benga lokola invaurien oza mwana na bango bazo ko utiliser yo pour peuple non yo kwa maka mais bango ne ba bénéficier ce ko bomengo et yo ce ko vivre ndeni o vivre pe na kimia te atoke bomba biloko pa na bango mkololo ngwa pouvoir bakangi biloko wana allez bango ba bakisi bomengo na bango ce ko mboka etikali na vide mboka etikali na ba retard économique. Na point A, toujours le bien makambo etali, so to bito to faire fonctionner ba domaine tout et lingo lobake, biso kutana voulu skimbanga pesi biso 444 directions des études et 444 départements comme 444 domaines. Na point A to lobi esenge to vanda na makambo etali agriculture. To tika na makambo somba ba minduki, boso minduki ebele ezo tangsaka ba makila. Et tangsaka ba makila. Siko to tika na makambo ya kosomba ba minduki to tchasiko stabilité et à fonctionnement et à école par rapport ya makamunyo sur ba loi sur revenu à bénéfice à mwana mboka sur logique des affaires mboka sengela tambo na mpo na mwana mboka nyo soit tranquille à l'aise ayeba utilité ya kibomoto na na territoire to na mabele o nzamba pesi to nzamba pesa biso to bike na makambo itali agriculture soki to tche point sur les yeux to kobimisa usine ya maïs topé usine ya masangu pe ko multiplier quantité ya produit na biso pona revenu général ya récolte et kendaka na dépôt général ya mboka pona distribution na entrepôt pona ko renforcer otobenga loko la transformation des produits. Wana soki to vandeli makambo itali l'agriculture. Nakati ya masangu toko bimisa les aliments de petits poussins. Basoso nde to moni Europe azana mauvais chimie ya ko lesaka banyama babiloko moko bo o ezali approprié na nzambe te. Après banyama na siko bango bazo teka yango na mokili. Et to bika banyama na ekozala interdit puisque eza banyame komela te ezokola mbangmbang na ba machine pe bazolesa yango babiloko moko chimique oyo ezoko vimbisa bango noki siko to nito sa ba vrai aliment ya ba bibwele po bibwele o biso to andokolia il faut to lesa bango pe biloko moko kitoko po to biso pe tozolia ezoko rendre biso
makasi na nzoto ezoko développer ba cellule na nzoto na biso ezoko garantir fonctionnement des organismes nzoto olia biloko mabe et ko boucher même fonctionnement circulaire il y a ba muscle ya ba mai na ba makila donc vie na biso e koma limité on to bike na kati ya masangu to kobimisa ba aliments de petits poussins auto bengi lokwa ba soso ba ndeke e ko na combinaison na plusieurs diversités en nature masangu akobimisela biso brasserie ya mboka puisque jusqu'à présent mboka mumba Congo Afrique tona ba brasserie te ba brasserie za o ba mindele ba yaka nango ba ozwa des produits na biso ba osa ba transformation ba otekela biso masanga et ba on ba zo ko encaisser une grande partie ya budget na biso ba zo ke nango siko toni to changer mode de vie to sala sko ke peuple ye mo pe na kata sol na eto na mabele na ye aza na pe na ba usine ya ye moko wanande to se sentir capable devant le monde. En tout cas, masango kobimisela biso ba brasserie ya mboka kosangisa ba chimiste noir nyonso pona to pesa point ya développement. Ko compléter bango mémoire ya bisika ba kosukela. Donc makambo ko ngwa sika yango to nango kosangisa bana mboka nyonso baza ba chimiste to za ba chimiste bazali mais baza négligé. Pour considération et ça européenne pour bangonde ba former ce ko ba chimiste ya classe. OK ba chimiste na biso ba na kata mboka ba fonctionner te mais moi na bango la la pona nini pour capacité ya fonctionnement baza limité. Donc ce que to commis ko na posa to faire fonctionner ba makamnyo so ya ko lala na kata mboka de façon to bimisaka toto encaissaka revenu moko boya bénéfice yango muté ko compléter biso likolo ya ba mengo o nzambe apesa biso déjà. Donc on to bige na kati ya masangu akobimisa ya biso ba brasserie ya mboka kosangisa ba chimiste noir nyonso pona to pesa point ya développement ko compléter bango ba mémoire ya bisika ba kosukela kosala usine ya manioc ya Congo mobimba sollicitation du gouvernement congolais paix africaine na ba cultivateur nyonso ya village na biso. Ça veut dire tona posa ba gouvernement nyonso ya Afrique wana ba sanctionner dans tous les cultivateurs pour na to atteindre usine autozolo ba manioc. Pour ça to tous les cultivateurs ba pesi bango accès de fonctionnement et revenir à produit et comme ya kota na ba dépôt ya l'état. Mbala moko e ko permettre to bimisa to sala ba usine akwanga tout le monde na poto partout dans le monde et revenu à nezozonge la bino c'est ça le développement mboka développement mboka ezaka te ke bovandeli ka bomengo wana makambo osa na ngwezo yebana te lokwa boza sécuriser na ba militaire biso ba petit peuple to yebi eloko moko te bino boyo présenter biso kaka ba o bino bo sala selon bino OK mboka etambola bongo te mboka il faut etambola ba revenu ya ba bien nyonso toza na yango il faut toza na cahier de charge ya ba minéraux. Donc, tu as un cahier de charge minéral, tu as un cahier de charge alimentaire, tu as un cahier de charge. Il y a la boisellerie, il y a la nzete, tu as un cahier de charge. Il y a le patrimoine vénarculaire. Donc, et là, on est là, il y a un cahier de charge. Pour saisir ce qu'on opportunité, il y a évolution de l'homme noir. Puisque Azali reculé par rapport, il y a tous les peuples du monde, 60 d'années, il y a indépendance, l'homme noir a toujours colonisé, puisque Français, il y a l'homme noir. Européen ngotika l'homme noir te po ba yebi ke soki ba to déclasser bango ba ko telengana makambo ko baluka biso nde siko nto ando lesa bango ndenge tozo ko envier poto makambo ko changer mutu moko olingo soki poto ko zate mais bango nde ba ko masiko ko envier pa na biso e ba ndo ko luka sikoyo nzela ya clandestin to ya clandestinement pona ba ibimati na mboka na biso puisque dans ba pays o ezali frontalière ezala ba mai biso lelo tozo kufa na banzela mai pona kolanda poto kasi tant peut tozo koma kuna tozo comprendre que il y a un chercheur tozo bakisa makuna toko kima esukuna toko zonga na bebisika to utaki yango na détermination ya bilaka ya mvulusi kimbanga ça veut dire pesa kinga non faveur papa to tambola to découvrir bato to bande ko banga na musika après to josko conscience ya ko bande to gérer babo mengo na biso nyonso.
ya to bike ko sala usine nyok ya Congo mobimba to Afrique mobimba to sengi sollicitation ya gouvernement congolais pe africain na ba cultivateur ya ba junior so poto dans rassemblement de produits sur base ya réduction des taxes routières parking ko sala banzela na ba province nyonso pour ko faciliter autozo benga la sortie ya produits etambola partout ko zala na ba transport ya l'état to pe ya mboka pour ko sungaka ba nyonso bazangi makoki ya kobimisa produit sur base ya pourcentage de revenus kobimisa minoterie ya mboka pe kosala ba charcuterie donc mboka za minoterie te minoterie o eza kuna ya midema na matadi ezaka biso te eza ba mindele comme partenariat mais minoterie super na mboka yango de to déclarer e ba do fabriquer uniquement produit ya bana mboka pe eza sous contrôle na biso mo eza pe na ba article ya fonctionnement na yango yango wana nde siko makambo biso to eko sala na mokili ya sika to bengi kongo sika po mokili ekufa te ba chrétien ba ki o 2000 ans mokili ekufa mais to okende to komi 2019 kami te to koma 2020 après to koma 2021 eko za loko centenaire ya mvuluzi kimbango et to kozana 2022 2023 2024 muto akosa oteke mokili ekokufa mais il faut to transformer siko bo mo ina biso po na to sepela na bola munyosu o nzamba apesaki koza ki diba te so koza ki diba otikalika ozoza ya Yesu bande kwa Yesu bazwa bazozo bomengo ba okena bande kwa Yesu balingi ote me batikeli o prise linga muninga loko milingaka yoko motelenga linga eka loko milingaka mais ya zo sala o mabe na sima mkongo azokabola bamboka nawo nani alobelaka yango ese bapasteur da batei bapartage européenne oyo bazotia badésordre na bamboka na biso bakote yango te puisque baeuropéenne nde moto basali bango baza bapasteur donc bazali limité bazotambola juste na ordre de mission to mpe code d'accès fonctionnel européenne na biso toluka siko code d'accès fonctionnel bantu to ya biso bato mwindi esengeli na biso kosala huilerie ya mboka kosangisa bato nyonso oyo basalaka bamalaxere ya mafuta na baprovince bango nde bakofonctionne baindustrie ya mboka pamba te bazali na secret ya produit kobakisa baplantation ya mbila mpona koevite crise ya produit pamba te tokonstate mbila azali bio pamba te na kati ya mbila azobimisa ya biso baproduit cosmétique basavon aosalela biso babere mais mwana kongo azolia bere na pasi mais ye mokolo mbila mpe aosalela biso manteka mwana kongo azolia manteka chere ye mokolo mbila aosala bougie mais izine ya bougie na kongo eza te parce que européenne oza na mbila te mais nani ozozwa grande quantité ya mbila na biso ozoke travailler kosala bougie mpe ozwa koteka bougie wana chere na sol bantu to mpe na terre africaine donc tomoni yango déjà eza injustice yango sikoyo tolingi to transformer mode de vie na biso tokotambola lisusu selon les européennes te ça veut dire lien wana tozokata yango puisque tobotami mpo na kolongola sikoyo signature ya le 35491 oyo bango basignaki na bakoko na biso to mpe basigne sai bakoko na biso par la force ya esclavagisme na colonisation mpona bango bamataka biso to mpe bazalaka toujours likolo na biso tokonstate ke mbila abimisaka masanga ya mbila yango wana tosengi na bino badécidere ya mboka bosala misala ya kobongisela peuple wana vi na ye kosala babrasserie ya nzamba tozalaka nango te brasserie ya nzamba na Congo eza te na Afrique momba brasserie ya masanga ya made in Afrique ezalaka te asko tobandi kosenga sikoyo bato wana biso ke fo tozala na brasserie moko ya nzamba mpo toelimine Primus na Skol puisque tokonstate ke Primus na Skol ezali chimie ya masangu mais conservation chimique wana oyo bamindele baosalela selon bango ezokopesa musu ebele mpe ezokodeforme bato bakomi mabumu
pour une conservation chimique on est malamu te mais ba ko to ba sala ntsamba jamais et comme ça mutu déformé et comme ça eli bumu albatu ba comme na kizunguzunga ko yembela ba primis na ba skol mais masanga o e ko batela bo moto na bango ba yebi na ndeni ya ko planifier fonctionnement na ngote on to bisko ke biso toye pour na to changer lenga mode de vie to sala usine ya ntsamba o to benga brasserie ya ntsamba brasserie ya Lungwila brasserie ya Masanga Loso brasserie ya Masanga ya CC brasserie Masanga Makemba ya veut dire nzeta Makemba pe sala masanga poto sa ba whisky naturel to kwa régime alikemba azana likundu wana baliaka yango etsimbama na singa dans likundu wana nde liquide na yango wana azali dernière d'acide to alcool plus que l'alcool de bon goût ensuite to bito transformer whisky to sala whisky yango to bike makamne silité bitumba ne silité to za toujours na kata bitumba to bike ba bitumbo nyonso to uti nango ezali na confusion ya kobunda biso na biso mais sikoyo to bandi ko fongwama nde to bandi ko fongwama to ko balula minduki pa ba mindele puisque to comprendre que système o ba serela biso yango nde mte nyoko la biso ata to changer ba kondi 1000 kana ba système colonial rien ne marchera intérêt de keka pa ba mindele et ba konjo ki mbanga lobaki ako balola makanti na bango pona baza na souci a peuple na bango basa peu différence ya ba kondi na bango Europe ndeni ba gérer ba mboka na bango par rapport ya loi et respect mais na ba mboka Afrique bazo sala ba viol bazo sala ba violation territoriale na to condamner bote mais le jugement ezoya eza dana nzela bozo ka déjà Afrique mobimba e bandi ko telema pona ko déclarer siko non à la souffrance puisque tout ça il a un parcours tout comment se sentir déjà que le domaine tout bon on est capable si on se retirer et tant qu'on se retirer on va se retirer mais nous qui malikolo mais le quoi on a unité to frapper bango pe to mettre bango en genou to lexi bango sima balanda siko discipline ya fonctionnement ya mokili asika il a nzambe bo mo aseko o abako na biso etika la seko sur le plan pêche to botami pona ko industrialiser pêche pe o tozo ko benga lokola domaine ya poissonnerie bantu pambate tozali na ba mai koleka mokili mobimba sur le plan navigable tozali na 26 grandes rivières ça veut dire to ko lia ba poisson po ibete o zo uta na Europe biso nde to andoko pêcher mbisi na biso pona kolesa peuple na biso pe mususu tozo tinda yango na mikili pona tozwa ka revenu ya budget c'est que to boyi ba ministre étiquette to boyi ba gouvernement ya étiquette que bozo se porter garant de la nation tant que ba décideur menzo kande likolo na bino boza susu na ba sommet moko européenne o contrôle la bino yango zo pe sa faillite au moins ministre ya pêche azoko ko exploiter mbisi ya mai ya mboka na été mais azot coopérer kana ba européen de batindela ka biso mbisi OK ba mbisi wato bieza ba mbisi mabe ekomela te eza ba mbisi mo eza ba conservation chimique ya ko détruire biso pe ko lalisa fonctionnement makila na biso pongi moi etambo na vitesse ngwe ko zaate en to bi sur le plan ya pêche to botami pona ko industrialiser pêche pe domaine ya poissonnerie bantu pambate tozali na ba mai koleka monde entier sur le plan navigable tozali na 26 grandes rivières tozali na 31 millions ya ba petites rivières tozali na 4700 km ya moulayi ya fleuve Congo avec 100 chutes oyo ezokopesa pression ya écoulement d'eau ça veut dire mboka wana ekolala na ba délestage te wana eza ba faux système to ekolongwa ba système wana puisque tolobaki ke barrage ya Inga basaki na 1903 kasi na 1903 wana bazwaki conservation plus ou moins ya 100 millions de kilowatts ya ba énergie électrique ça veut dire Congo azo distribuer courant na ba mboka ebele mais azo vivre na ba faux système bon yo ministre énergie musala na yo nini musala na yo ezali minde pela na mboka mombati na ba province parce que mbongo bino bo travailler na misani bo sana yango tozwa esiko poto yeba fonctionnement ya makoki nyonso ya mboka. Alinéa 1 des interdictions
epekisami kolesa basoldat na biso emporté à Europe pamba te ezokolembisa bango kasi esengeli baliaka ya biso moko pona ko renforcer bango mémoire pe force elingo ba biloko toliaka epesa biso ka force na nzoto te mais ezoko fonctionner pe mémoire na biso soto olia biloko mabe ezoko elembisa ba selile na nzoto ale mutu raisonnement komi moins or soto olesa nzoto na biso nature selon alimentation bantu ndenge bako bande kolia moral na biso to mémoire na biso ezala solide yango mo ba mindele basali ba biloko mabe batindela biso pona ko affaiblir biso mémoire siko tozolongola ba makambo ande tolobi ke faut totala pe problème ba soda na ba nyoko mi banda na ba pema te ba déplacement ka ba bitumba pona nini provoqué par les européens balingo tika biso kimia te donc bisko ke o ekomi ngonga mutu nyonso azala kimia po ameka pe ko stabiliser vie na ye eza sungonga distraction te nde tobi ke alinéa 1 des interdictions et pekisami kolesa ba soldat na biso ba emporter à Europe kasi esengeli baliaka ya biso moko pona ko renforcer bango mémoire pe force pe ko bimisa marque ya tenue militaire ya biso moko ya Afrique mobimba pe ko tia yango basine ya bakoko na biso pona to garantir équilibre ya bokasi na biso loposo moindo to ba d'ailleurs na 1959 avant 1959 ba mindele nyonso ya mokili momba bazaki na tenue tache te bazaki na tenue ya kaki. Mais en 1959, le 4 janvier, bamoni bakoko na biso babimi basoda ya Nzakomba balata bateni ya tache na ba casquette ya pembe ne bomoni lelo balata ba pembe. Allez, Pentagone États-Unis azimba mo makambo wana bakebimisa marque ya tissu o lelo bakomo oletsa ba armée nyonso ya monde. Soki biso toza na armée mais toza na usine ya tissu te. Ça veut dire to ando gaspiller belé puisque mbongo bo sombela ba équipement militaire nyonso ezoke convoi mise Europe. Siko Europe ango azozwa na ba produit. Ya mboka aki a transformer après akomi suko tekela bino na ba prix oye mo bazotia siko banani bazoba. Donc to bi ke tolongwana na système on a po to sa ba gaspillage trop na makambo etali budget ya mboka mwana mboka o se retrouver te. To comme siko na point mwana mboka na fois se retrouver puisque yenda za mukolo bomengo. Donc to bi ke esengeli ko bimisa marque ya tenue militaire ya biso moko pe kosambisa États-Unis par rapport à violation aibi eloko na biso ya kiaselengo usine akomote kisayango mais tenue wana tachita chez ayete tisipe eza bango te puisque première guerre mondiale deuxième guerre mondiale elobama déjà pour ele que huile ya cotonnade ya RDC Congo et ben ko nourrir Europe mobimba siko biso so to bosa na makambo wana tozola tola mkato komona tolobi ke to mokile ko changer vouloir ou pas ba faux système tout vous allez éliminer tozom sande ba système ya kala oyo eza na ba privilège ya opesa biso développement ya o garantir biso amour kosala ba cantine militaire na chaque camp militaire pona ba soldat ya mboka baliaka na kikongolais pona ba soldat ya mboka baliaka na kikongolais donc kosala ba cantine militaire na chaque camp militaire pona ba soldat ya mboka baliaka na kikongolais to stopé nanu makambo ya kosomba minduki to pe bibundeli pona kolengela bitumba pamba te ekoservi biso na rien par rapport ya oyo mindele babomba kasi to déterminer vie sociale ya peuple donc ils en attendent ya obadaka osomba minduki te bosomi da minduki belé banda epoka papa Kasavu minduki somba maka papa Mobutu aye aso minduki papa Laurent Désiré Kabila aye aso minduki bakonzi o ba uti kozala basomba minduki donc toza suna posa te ke bosomba ka ba minduki kaka projet zaka ya kosomba minduki te pona bo préparer ba bitumba makila peuple les autres et tanga tango nyos tout et nani azali bénéficiaire ya bomengwana so bino bozo faire couler makila peuple na bino pona bo sala partenariat na ba européenne mais bango mba bénéficier belé mais so za mo konjo seli peuple vina e o mete ki bo continuer ko vanda na kimia ilo banza bo mo aseko aba koko na biseko tikala seko sur le plan minier kosala industrie d'exploitation ya ba minerai pe industrie ya distribution
na ba industrie ya transformation yango nde to ana ngoposa to za posa teke ba oni ba kendo vanda biso kuna na ba est ya Congo ba oto benga ba oto zo benga nini ba organisme européen ba Monesco et vanda la biso kuna na kota ba Mbujimai ba kota ba Katanga to ba déjà que miba ba ça en 1920 je camine pe azape na makambu na e sikoto boy infiltration ezalaka kuna produit ya mboka bazo ko utiliser bana mike ya mboka baobimisa ba grande quantité mais bazo pesa ba mbongo moko mike et ba ozwa ba biloko wana eza de désordre tant bino bondimi responsabilité à gérance bo bengami gouvernement esengeli ko rassembler domaine na directive na yango pona orientation des programmes fiables. On se retrouve dans l'orientation, il y a un programme qui pona tocha instabilité, il y a gérance, il y a un sur le plan minier, pour ça la industrie, il y a exploitation, où ils ont surveillé, il y a un parce qu'au sorti, il y a des matières premières, il y a des richesses, il y a une industrie de distribution, il y a transformation. Oh, ça chinois, avo zwa biloko to matière ya mboka au droit eza kuna code d'accès ezali na industrie d'exploitation ya mboka na ya distribution na ya transformation et ozali suka te boleka kuna boka ifongola ba carrière ya ko exploiter matière na ndenge na bino tozoya na contrôle ya ko sokola mabele wana pona to tcha nyonso ezala nord de façon kolo bomengo mwana Congo abando se retrouver na bolamu naye kosa la plantation ya coco ya mboka pona to créer sucrerie. Il y a biso ba indonyon stupe ko sala usine ya vitre na ba verre puisque to pesa différence sur le bi coco a deux sortes et na coco musu elo na makesa ga 6 mois ya durée na yango mais ezaka sucre makasité ezaka mai coco wana yango nde ba sala masalungwila mais coco o to ko sala vitre to pe verre ezali coco o to ko sala vitre Topé vert et ça là 18 mois. Soto loni coco, auto sel là vitre, topé to sel là cire. Et ça là 18 mois, il faut ça 18 mois na ça ma belé. Siko Congo mo mbazane na usine à sécurité puisque ba mindele ba ya ba zwa bana ya Congo ba sesa bango misala roloni sa bango coco na niveau ba Congo kuna ba obenga kulingongo et bazo travailler sur main d'œuvre. Ça veut dire que quand on a commis esclave, baloni sona bilanga, a bazui produit ba on va transformer en haut et zo ke na bamboka na bango, mais yosko ozoli ya secret na passe. Pour li ya secret boyer. Pour ani pour vivre dans mauvais système, to yosko to bloquer ba mauvais système wana to ça ko plantation. Ya biso moko. Pour ani ni pour to conserver secret, puisque to beda que pour non ça secret, to ça la secret à partir de coco et celle 18 mois. Na capacité il y a rayon soleil plus ou moins 5000 ampères 5500 degrés. Mais ce que ça là verre na ba vitre et ali mélange ya mai ya coco na ba sable. Ce que ba sable ane utaka na Congo, taka na Afrique na poto ezaka te ba sable blanche oyo ba bazo tongela banda kuna ya ngwana to sela ngo ba vitre, ya ngo pe to sela ngo ba verre. Makambo ezo ya liboso. Changement de mode de vie na biso pona to se retrouver na bolamu ya bomoto na biso pona to luka développement ya mode de vie na biso. Ça veut dire to se retrouver na développement et senge to changer dans mode de vie pona to se retrouver pona to se retrouver na bolamu ya bomoto na biso pona to luka développement ya mode de vie na biso. La valorisation de notre médecine traditionnelle pour notre bimisa, ba docteur bantou, ba infirmier, pour ça la maternité. Pour ça la maternité, secret na biso dévoilé par les Européens, bazo yi biso ba partie du corps. Ba ozoyo hôtel, on barren na baby, nzoka baza na cop. Ya muto azo luka somba barren, ba kachoren kuna nzoka ezaki na ngobie, okomi inapte. Ça veut dire quelque part, tomitiki, tomiteki, komiteka, ezaka tende ba changer biso ba kombo, ne ba changer biso ba kombo to komba Gabriel, ba Michael, tomiteki, po toteki secret vie na biso. Ne to komba chrétien, tomiteki,
po to défi bonzambe nde to komba musulman to miteki po to défi lolenga bato mususu ndenge pe to kende kobota na hôpital na bango to miteki puisque na médecine traditionnelle bakoko na biso bazaka déjà meilleur pour na makambo etali kobotisa e bando luka ba mindondo belete o ezo luka na hôpital ba mindele et hôpital ba mindele to moni e na ba système ya ba césarienne po bato bazolandela susu voie naturelle d'alimentation te bato bakomolia ba veda bato bakomolia ba cube magie bato bakomolia ba artificiel alenzo to yoza sous tablette et to kozape sous na longue vie te yango biso ba docteur bantu to pe ba docteur africain toye siko pona ko régler ba compte ko kabola ba phénomène ko laksa ke européen so za ki hôpital o ko gérer pona peuple na yo africain pe to pe mutu mwindu pe azape na hôpital na ye na ndenge na ye puisque biso na ba domaine ba koko na biso bazalaki ke mutu abuka loboko to abuka lokolo ba ko tia plat traité puisque phénomène ya kotiaka bato plâtre nde bazotia bato baplâtre na makoloti na maboko bazokokondane évolution ya nzoto mpo nzoto basalaka yango ifo ezwaka mopepe mpo na bapoile oyo ekola malamu mpo na bamadusu oyo toza na yango na baespace bapoile na poswa nzoto ezalaka na équilibre normal mais ntango bino bozwi mutu boleti ye plâtre mpo abukanaki ntango bolongoli plâtre bongo ya liboko ekondi ça veut dire eza chimie moko ya mabe mais bakoko bazalaki mutu abuka ye loboko bakokange plâtre te so eza déplacement mokwa bakozwa kaka de nzete bakangi ye batie singa apres bandi kotiaka kisi pendant quelque temps loboko loko eza tandi mokwana ekozonga ou bien bakozwa babomi soso te mais bazwi mutu abuka ye lokolo batie ye wana obie obuka ye loboko batie wana bazwi soso mpe babuki ye lokolo bakangi ye nzete yo mpe bakangi yo nzete bazwi so wana babwaki ye soso wana ndenge azotambola tengu mokolo akotambola yo mpe loboko na yo to lokolo na yo ezongi malamu ça veut dire biso nde moto toza meilleur na badomaine nyonso puisque tovivraki na aspect naturel tovivraki na artificiel kotambola mbangu mpo na to encaisser kaka mbongo mais sans tenir compte ya baconséquence ya biloko bosali mbangu yango lelo ekomi kodétruire. Et nous sommes nés pour l'éliminer. Nous avons posé peuple et Nzambe à vivre longtemps. To libéraliser esprit mental. Il y a batu nyonso no kata mokile za libre po epesa biso o tozoko benga lokola mabomba ni. O mutu na mutu azana na kati na epo na développement ya mokili etambo na lolenga Nzambe. Quand to bika to na valorisation de notre médecine traditionnelle pona ko bimisa ba docteur bantu pe ba infirmier baza déjà. Ba docteur bazali bazotelengana nani opesa ba misala ko ba gouvernement zo elaga bango na bango mbongo ya mboka ko kebomba yango na ba paradis fiscal kuna na Suisse mais bazo ba inconvénient te ke ba mbongo ane zo mvua misala européenne par rapport ya ba pourcentage ali faut ko to kanga ba système na to sala ba banque ya biso moko po mbongo so yokota na caisse ya mboka to na banque ya mboka pourcentage wana ba ko créer quelque chose pour na ko sungakata ba orphelin. Olebo ke na otika ngo na Suisse. Tant botika ngo na Suisse kuna ozwa pourcentage wana azo futa batu na ye vina bango kuna ezo zala bien. Bino sko mbobi mazo bazoba devant ba peuple na bino boza na kimia te ba peuple ba no finga bino ernyo supo bozo comprendre responsabilité na bino te bozo comprendre rôle na bino te o bosengel bo jouer etant que bakambi. Sur le plan touristique, Congo a l'équipe monde mobimba na ba site touristique naturel lokola ba parc lokola ba grand gigantesque phénomène naturel toza lokola na montagne sacrée mangengenge babengi yango montagne couronnée par la volonté ya Nzakomba toza na ba grotte ya Mbanza Ngungu toza na ba grotte ya Mbanza Sanda toza na Lutendele esika baboka mvuluski mbangu na tono ezinde na samai abimaki tono na tilelo ezali église kimbangista mutagera place wana. Or, makambu oyo ezali ba patrimoine ya mboka ezali ya ba individuité. Ba patrimoine ya mboka ezali pona mboka. Puisque so totali sur le plan touristique, tozomona par exemple Afrique du Sud azoko évoluer na plus de 10 milliards de dollars par an. Na mbetali évolution touristique, mais Congo na biso azoko évoluer plus ou moins na 5 milliards. Bon, mbongo monsieur anezo kende wapi? Comment Afrique du Sud a dépassé biso na voie touristique puisque biso dans ba Maroc a vivre na tourisme
mais azane na ba site koleka Congo te yango siko to yepo na total siko modalité ni bo fonctionner les mboka par rapport ya ba bien-être na yango neto bike sur le plan touristique to moni yango flou puisque Congo aleki mokili mobimba na ba site touristique naturel lokwa ba parc ba otozo benga ba gigantesque phénomène naturel to bingomba mangengenge azana 444 grottes. Ça veut dire qu'il faut que les chrétiens soient puisque les sites touristiques ba ko ke ba base na ba kuna te. Et so ba tchaki ba base na canal ya ba bazabolo otozo benga lokwa ba papa Echau ba papa Malula bazebele ba msu ba évêque nazoka bango bazolo ba hernios tout. Mais to lo ba ke bino mobik samboka na te puisque bo trahir peuple. Mbonga mabonza bo koyesa biso eke wapi. Puisque mon mabonza tout les autres catholiques bozo ke tonga ngo école bozo otangisa sous peuple pour l'exploiter to boyi ba système wana so bozo pena bato nzamba solo mbongo tout mabonza botsala la peuple congolais vie sociale la peuple africain vie sociale pour te dire que bino catholique bozo kana ba or bozo kana ba bikeko banda koloba bozo kana ba kan bozo kana ba biloko ebele ekende eza kuna na Rome tozo ya kozwa ba biloko wana nyonso puisque to ana palmarès ya biloko nyonso na kata cahier de charge. Lilo banzambe bon moi seko wa ba ko na bisetika seko ça veut dire il faut tout tala makambo etali lutendele aza site touristique bakimbangiste ba yamba batu kuna bazo exploiter ngona ndenge na bango OK za ya bango te za privé te mvulusi kimbango azali Congo mobimba za Afrique mobimba ça veut dire ba œuvre na ye soki lelo ba pa ya bazo uta to ba étranger bazo uta bipa na bipa bazo ya budget wana o bazo ya ko visiter les ba œuvre ne comme site touristique. Et Sengeli et Kotana Kessamboka. Pour toi encaisser plus que l'Afrique du Sud. Pour toi encaisser plus que d'autres pays. Tozali, Namakambo Itali, Lutendele, Toza Namakanza, Namakanza Tolbaga Kuna, l'Équateur, Mvulus Kimbanga Nyataki Banga, Libange Pasuki Ma et Komiko Bima. Tile Loba Tomboka Namakanza Bamelarama Yuan. Et ça peut site moro touristique tozana Lubumbashi koto bachaka mvulusi kimbangu na prison kuna salaka 4 ans na Lubumbashi bato belé to bayoka histoire mvulusi kimbangu bamona lokwa ke kimbangu azaleka condamné mamo 30 ans na prison moko te prison bandali na ba Congo aye na Kinshasa koti bandolo ti ba memie na Équateur ti batambola ki ti akendaki ba o tozoko benga lo wa Kisangani ti akenda obima Lubumbashi na Lubumbashi akoma na 1947 wana outi déjà ba parcours ya ba prison mususu dans Lubumbashi mvulusi kimbanga salaka 4 ans tanga sisi ba prison mususu nde na Lubumbashi akoma na Lubumbashi na 1947 asali 4 ans na 1951 il était disparu ya on bike prison na Lubumbashi et appelé site touristique o tozoko benga lokola Mbata Kuluzu esika mvulusi kimbanga bachaki na croix le 3/11/1921 jusqu'à le 6/11/1921 à Sekwaki. Et ça, site. Boulevard du 30 juin, quartier Braconnier. Tobaki eza na nzete moko eza wana na face à ambassade à Belgique, bachaka kimbango bakange ba chaîne, ba bete ba sete, ba bete coup de balle abandi koyemba nzembo ya mvuluzi kimbango wakanga masambu benadio kilumbu kimosiki beni sukola ntima nzete wana fongwa me kimbango akota na kata nzete, ba chaîne wana ndenge kota etikala mususu etikala libanda mususu ekota na nzete tilelo eza. Pe alobaki mutu akokata nzete wana akolakela mamabe na ba génération na nyonso nzete wana bachela yango appareil ya munene esurveillaka yango puisque ayebisa bango ke bokomona bana mo bango ya awa e bamindele batya nzete appareil esurveillaka yango po batala soki bana bakoya e mokoto kendaka bazwaka filme baza nango bayebi ke bilaka ekokisamaki groupe ya bato bayaki kotala nzete e nzete yango yango wana tozwaki tokataki ndambo ya baposo na yango tokebwaka na matadi mayo toza na babengi yango quartier Braconnier toye na palmarès complet, il y a tous les sites touristiques, il y a chaque province du Congo et de l'Afrique tout entière. Il faut que dans le palmarès, on a parce qu'on va revenir, il y a le tourisme, il y a en Afrique, il y a budget, il y a un sale. Quand on a il y a classé budget, na misala, na ngo eko sala. Bozana diamant, bozana or. Mbongo les homona na te, bosikoyo to progresser ndeni. Oh, pour la progression, il faut dans la matière, nous avons le bon mengon, nous avons mboka, to classé eloko ne eloko, diamant, so que bimi to tekeli ba européen, mbongo wana ba osa na ngoni. Pour bana to zobota salaire na to zuité.
biso mona tozwi te peuple mona azwi salaire te parce que ba répartition bozo sala tozo mona ngo eza juste te sengeli tozala juste équitable. Notez bien, tobotami pona koyeba fonctionnement d'utilisation ya tous les produits du pays. Ya Congo pe Afrique mobimba pona to banda transformation ya produit na biso. Toyeba fonctionnement or. Tant bozo teke la ba européen to ezo bima libanda mboka. Makamuni nyo bo sela mbonga or. Éteint. Makamuni bo sela mbonga éteint cuivre. Makamuni bo sela mbonga cuivre. Argent. Makamuni bo sela mbonga argent. Banzete. Makamuni bo sela mbonga banzete. Mai. Makamuni bo sela mbonga ba mai. Ba légumes. Makamuni bo sela ba légumes. Ba fruits. Makamuni bo sela mbonga ba fruits. Ba insectes. Makamuni bo sela mbonga ba insectes. Espace. Makamuni bo sela mbongo ya espace. Sol et sous-sol. Makamuni bo sela mbongo ya sol et sous-sol. Le pierrerie du Congo et de l'Afrique. Makamuni bo sela na mbongo ya ba revenir ba pierre, ba feuille. Makamuni bo sela na mbongo ya ba revenir ba feuille, ba écorce d'arbre. Makamuni bo sela na mbongo ba écorce d'arbre. Ba plantation. Makamuni bo sela mbongo ba plantation, élevage. Makamuni bo sela na mbongo élevage. Agriculture, makamni bo sela mbongo ya agriculture, apiculture, boisellerie, environnement, protection des lieux sacrés bantous, protection des patrimoines vernaculaires, éducation, programme, traitement, langage, mibeko, histoire, bapo des bêtes, la terre et les astres. Pe bongo na bongo ndenge balobi na lifalansa yango to sengi. Donc yango to moni que culture égale mobimba lolenge ya batu. Yango to sengi na ministère ya art et culture a présenté biso mobimba lolenge na biso. Langage. Langage, enseignement, éducation, musique, ya bo motope ya bonzambe, alimentation, médecine, pensée, bassine des esprits bantous, bagé, croyance, kosala, ba centre culturel, ya ba province nyonso, pour nous garantir unité de l'Afrique tout entière. Tobotami pour makambo etali, la restitution des œuvres d'art. Donc, tobotami pour la restitution des œuvres d'art, construction des musées pour na koyamba, ba revenu de colonisation et de l'esclavagisme. Donc, tobotami pour na la restitution des œuvres d'art, pe kubandorobongi sa construction des musées pour na kolengela koyamba ba biloko ba européenne bazwa pour ekozonga ekobimisa ba trouble et bino bakonzi ya Afrique mobimba en commençant na ministère agriculture so boche makambo na propriété ba désordre ko makuna na Europe ba mise ko bukana batu muindu ba revendiquer ba droit na bango et kozala ko ba guerre civile siko pona ba makambo ane yate ba tension déjà bandi ko mata bo apaiser esprit de l'homme noir tout entier pour à comprendre que azape na ba décideur o ba holande makambo na e na logique mais so ba holande la ngona kitengu nyonso elingo bage ba mibulu ko makuna ba mise wana monsieur ko bukana avant ba intervention ya ou bien avant binombo bimasiko na défense exact to réel ya biloko o ba yiba sans autorisation pour aboutir à l'avantage de création, invention, fabrication et à la conservation bantou. Ko sangisa artiste nyonso ya mboka
pour na kobimisa ba atelier culturel ya mboka pe ko sala ba salle d'exposition. À l'acte du commencement, dans l'acte du commencement, toujours le débuter monde de vie bantou pour na bongo la faveur nyonso nangambu na biso. Et singeli to ça la transformation politique, et transformation ya mode de vie na biso. Pour na makambu ya paradis fiscal toboy faux système ya kobomba mbongo ya mboka epai ya bapaya. Tout ça ande otobenga lokola ba banque ya biso moko batu mwindu. Fonds monétaire bantou ezali Congo avec la sécurité de tous les pays africains. Donc fonds monétaire et vous avez suscité fonds monétaire ils ont changé et vous avez Congo avec autozoko benga lokola sécurité ya ba pays nyonso Afrique. Pour on souk ça matin na biso lelo tozobe makambo etali répartition des rassemblements de tous les membres. Tous en charge mouké, il y a un autre temps moins rapide. La répartition des rassemblements de tous les membres. Na point 1, code d'accès d'encadrement. Article 1 d'encadrement. Et zali kota la etamboli ya batu na batu. Na angle na bango. Pe suivi d'évolution. Ya chaque mboka. Article 2, niveau d'enseignement. Uniformité, yamate, ya pe pratique de formation. Pour expliquer mon cambo aussi. Na point D, code d'accès des retrouvailles. Article 1. Kovanda lisanga pona kokolisa bolingo ya bondeko ya liboto tozo tonga bapanzaki utakala. Article 2. Toboyi kisongi songi. Toboyi otozo benga lokola lokuta. Toboyi koinana. Toboyi kindumba. Toboyi kotonga. Article 3. Kengelangai na kengelayo. Code d'accès des rassemblements. Article 1. Contrôle et suivi d'évolution et lisanga. Article 2. Bokutani ya chaque etandoto chaque mboka et bandokozala vendredi. Chaque vendredi. Article 3. Kozala na 7 photos. Il y a un ancêtre pour nous débuter siège. Tope glisse. Donc, le siège, nous avons fongola na bamboka différent. Pour nous avoir la siège, il faut vous avoir 7 photos. Il y a un koko na biso ou bien plus. Donc, on peut ça photo. To bandi, banda to banda qui 2015, ti lelo, to komi da na voix, il y a repé ça siko accès. Batu na bamboka na mboka ba banda ko sangana. Mais to lo bagi ezamba mibeko oyo e ko permettre biso accès wana. Mais le quoi a déjà fait un moment qui m'a vite le 2 juillet 2019 tu vas te fêter ensemble batna point na bango et lingo bagay to komi dans phase ya ko permettre sikoyo batna mboka na bango ba bandoye bana ba bando sangana. Maintenant nous pesi autorisation te batba sangana. Les lots tozo laksaka ka batna batu ozaka na France boza déjà combien ozaka na Suisse boza déjà combien pour mutaye ba jusqu'à ce que to kopesa code d'accès sikoya batu ba bando sangana. Donc ils ont ba procédure. Banda to bandi 2015 ti lelo na niveau Congo tozali na Congo Kinshasa o abiso tozali na Papa Songe na Congo Kinshasa to na ba messager o bazali na siège général ya Badara bazana ba numéro de programme na bango mais biso a tozali administration extérieure ça veut dire musalo biso to sala ana musalo ba sala kuna à la longue to sangsa misala nyonso to cha programme na bomoko. Mais pour le moment, on va un programme, biso to un programme, auto tambo nango aw. Mais biso to ça ni to ça la support. Ya ko bongisa kuna pona nyonso ezala kitoko de façon to se retrouver na makambo to loba yike to yende poto bimsa ba salaire à vina biso. Eza makambo ma sécurité. Donc to bike biso en extérieur na Congo Kinshasa to za na Papa Songe. Azali numéro 813/43. Azaye moko kuna na Congo Kinshasa azape na ba messager o to banda na bango na Badara. Tozali na France Mobimba toza déjà na 34 membres. Tokotanga bakombo. Endonge 813/4 azwami na Evry na Normandie. Kapenda 813/8 azwami na France toujours na Evry na Normandie. Mama Samba 813/10 Azwami na France, Koko Sunda 813/13 Azwami na Normandie na Evry, Louvoilou 813/16
France toujours. Moungu, 813 bar 19. Ilunga, 813 bar 21. Mvwemba, 813 bar 24 et 23. Metavita, 813 bar 32. Paningoi, 813 bar 33. Munzengu, 813 bar 34. Wumba, 813 bar 36. Ewana, 813 bar 45. Kisangwa, 813 bar 47. Kiezoa, 813 bar 48. Mamansila, 813 bar 51. Mandende, 813 bar 52. Wana, bande kona biso nyonso o bazwami na France, toko bakisa nombre ndambo etikali. Toche, o tozo benga lokwa Makonda Mbuta. Toujours France, 813 bar 55. Mvila, 813 bar 59. Mabeya Mumbela, Norvège, 813 bar 60. Koko Ikuma, 862. Nsambu, Toulouse, 813 bar 64. Lukumu, 813 bar 67. Asiano, 813 bar 69. Kokondaya, 813 bar 70. 70. Nsilulu, 813 bar 72. 72. Mbiavanga, 813 bar 75. 75. Maman Esther, 813 bar 76. 76. Loupepe, 813 bar 78. Ndongala, 813 bar 80. Kabuya, 813 bar 87. Nswadi, 813 bar 88. Oyo, totangi liste générale ya ba membre na biso nyonso o baza en France. Toleki, toye na makambo etali Congo déjà totangi. Et toye na makambo etali Allemagne. Na Allemagne tozali na Ndongala 813 bar 20. Tozana Mama Siama Yoyo 813 bar 54. Tozali na Mama Nduma 813 bar 56. Tozali na Koko Malala 813 bar 58. Tozali na Koko Makanda Luyeye 813 bar 61. Tozali na Koko Maka 813 bar 81. Tozali na Mama Asungi 813 bar 82. Total na Allemagne tozali na 7 membres. Tozui Suisse. Tozali na Mama Iselemen Ikwemen 813 bar 14. Koko Lumeka 813 bar 25. Koko Maifuila 813 bar 57. Koko Munduki 813 bar 79. Dans la Suisse, nous avons 4 membres. Nous avons na Hollande. Nous avons Koko Bolumba Nzengi 813 bar 17. Koko Minkulu 813 bar 30. Koko Malamala 813 bar 35. Na Hollande, nous avons 3 membres. Tozui Belgique. Na Belgique, nous avons 5 membres. Tozali na Mama Venga, 813 bar 41. Mama Fukisa, 813 bar 42. Mama Obela, 813 bar 83. Mama Manioka, 813 bar 86. Koko Kabuya Rafi, 813 bar 87. Canada, tozali na Mama Sanda Mutombo 813 bar 3. Koko Mabeka 813 bar 6. Koko Makwiza 813 bar 9. Koko Mabozi 813 bar 46. Koko Mabwila 813 bar 63.
et 813/74. Ça veut dire na Canada tozali Mama Sanda Mutombo, Koko Mabeka, Koko Makwiza, Koko Mabozi, Koko Mabwila. Donc tozali na 6 membres. États-Unis d'Amérique, tozali na Mabeka Lukoki 813/7. Tozali na Kizei Koko Mangasa 813/12. Kabamba 813/37. Ndona, Mama Ndona 813/39. Kabamba Tendei 813/52. Lola Ndelengo 813/89. Toyegozwa Irlande, tozali na Koko Kivuvu 813/24. Toyegozwa Autriche, tozali na Mama Ngoi 813/28. Toyegozwa Londres, Grande-Bretagne, tozali na Koko Chemisi Bantu 813/1. Mama Otembe 813/2. Mama Congo 813/5. Nadin Gelez 813/11. Koko Mayaz 813/15. Koko Montole 813/18. Koko Mokonzo 813/22. Mama Masayo 813/26. Koko Voto 813/27. Mama Mumbanga 813/29. Mama Mbombo 813/31. Koko Songe 813/40. Mama Dula 813/44. Wana ezali Londres, ça veut dire na Londres tozali wana 18 membres. Pona membre a changé mboka esengeli azwa numéro ya transfert. Pe koyeba motif ya transfert. Toza ba numéro de transfert. Na France. Tobakisi à Côte d'Ivoire. Tozana maman moko na Côte d'Ivoire kombo na ye Daye. Azali na 813/38. Toye kozwa Suède. Na Suède tozana 2 membres. Tozali na Koko Baka Shabani 813/71. Na Koko Lukeba 813/77. Topé 77. Wana ezali un nombre effectif, il y a plus ou moins 89 membres. Oyo, bazali déjà enregistré. Pour nous ressourcer ça, programme Nabiso Alelo, article 1 de permission. Tozali na droit, il y a la ba cellule. Par rapport, il y a ba distance, il y a ba ville sur base, il y a 15 membres na ville moko. Cellule azali sous contrôle, ya mboka o yazali. Kasi batu nyonso bakotambola na uniformité de programme déterminé oyo ekobanda kouta na direction générale, donc babengi administration maire. Tu avais dit nde toza en France, bato baza en France, France eza munene, bato musu baza na Paris, bato musu bazali na ba Norvège, bato musu bazali na ba Toulouse. Siko tangu makambo ekovanda tokoma ebele koleka, bato a France baza na siège moko ya munene na France. Mais pour bailler parce que tout peut avoir la capacité à se diriger, à gérer batunions tout au bazar en France mobimba, bah qui pour PSAP bah accès à la cellule. Par exemple là, bah en Norvège, bah commis déjà 15 ou bien 20. Bah abisso trajet quoi y a sanga na Paris qu'on fout à transport ils a passé. Pour PSAP autorisation, tout ça la cellule mon ko awa auto banda ko dépendre kuna na généralité et à siège aux ala na France mobimba.
C'est comme ça dans le numéro, il y a Makambo Italie, il y a Cellule et Kozala. Tous les pays à cause du programme d'enseignement général na Congo centre na ADEM général Bantu. Pona kokengela mboka sur le plan de l'identification et gérance. Donc on bien que tous les pays à cause du programme d'enseignement général na Congo centre na ADEM général comme administration générale Bantu. Pona kokengela mboka sur le plan de l'identification et de gérance. Donc pona ça programme d'application Gualelo, notez bien. Mibeko ya kotambusa ba selili nyonso esimbami na siège général ya mboka oyo bokozala sur base ya autorisation ya direction générale. Tolingi topesa ba code d'accès ya fonctionnement, topé ba code d'accès fonctionnel de siège oyo tobengi lokwa bitando ya bamboka nyonso na mokili mobimba. Kasi topesi lelo oyo tozobenga lokwa plateforme ya rassemblement pambate mibeko déjà et chamaki ete autorisation ezali na 30 membres pona mboka na mboka akoma ko fonctionner etake etando. Donc solo la derrière la administration soki mboka moko akokisi 30 personnes to za na droit kopesa c'est abando kosangisa pe batu kuna. Mais à dépendre toujours dans l'administration générale. Il y a un tangi nombre de membres parce que tout le monde vers la fin. Il y a Moussa Nabiso et Kalamingite. Bon, bah n'appelle que sangana koto bozali batna batu, mais tous en respect. Toto sana. Et ça la privilège parce que sang sabatu. Il y a aussi des inconvénients. Parce que nakata ko sangana, to ebi muté mais mutu na mutute. Il y a des escrocs, ils appellent na batu malam. Il y a un autre que administration azo traité makambwana avant to pesa accès batu ba bando sangana na bamboka nyonso o bazali total nano ba évidence total nano ba inconvénient total nano ba avantage après to pesa suite na ba mateya oyo boyaka pona to sala en sorte que batna batu pe bando sangana déjà na ngambu na bango puisque to baki déjà que fête ya le 2 juillet oyo administration a redistribuer budget partout na bamboka po na to fêter mama Kimpavita. Donc le quoi toujours bon ça derrière makambo wana yango to komi ko kende déjà ba faveur ya ko pesa code d'accès po na batu ba ndoko sanga déjà na ba coin o bazali to bandada ko bon sa forme oyo to ko tombo aloku mama Kimpavita na 2019. Donc po na mukolo alelo to suki wana to bandai na losambote par rapport charge na biso et déranger moi muke awa yango to bandai na ba leçon nde tozo beta suko losambo oto bengi prière ya évolution soke kati elingo bake bo comprendre charge mais pona mukolo lelo maté na biso to suki wana ilo banzambe bo mwa seko o bakoko na biso ekotika la seko kilumbu kwizampe va Kongo banani bamona yo banda ombe bamona yo Kilumbu kwizampe va Kongo banani bamona yo bando ambe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bando ambe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bando ambe bamona yo Kilumbu kwizama ngongele banani bamona yo bando ambe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bando ambe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bando ambe bamona yo yaike mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bando ambe bamona yo Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukola ntima Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo Kilumbu kimosiki beni sukola ntima Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ailwe ngisi wa monao Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ailwe ngisi wa monao Batoto mbangi
muzulumba angi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzila ngafuluzi kimbangu kakwizaka sambono folusu solo se solo nzambe abakoko na biso nzambe mpungutulendo ya mbanza velela nzambe ya mvuluzi kimbangu nzambe ya koko kimpa vita nzambe ya koko wanzile nzambe ya koko nzinga nzambe ya koko nyamega tobeleli yo na eleko ya nsilulu ya baye batongelaki biso nzela ya bomoi ya bisengo ebele ya kino suka te bolakisa ntina oyo boponaki biso na bilaka na bino lotomo ya pasi nyonso bino bakoko na biso bomonaki ebikisa biso kati na kotelengana ekangola biso kati na mikakatano ya lolenge nyonso mpo na tolakisa mobimba ya bomoto na bino mpwasa na mokili mobimba na ntina ete bosembo ya kombo na nzambe elata mabota nyonso ya mokili mobimba mpo na manso bolobaki na kombo na biso emona na mpwasa mpo na mokili mobimba etatola kombo na bino na lolendo nyonso bolobaki yango pelele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso kati na bilembo ya likolo na nse mbula kake mabanga sanza moi lolele mapata mpe na bomoto tozali na yango moi mwa lelo botondisa biso na makoki nyonso mpo na tolonga bitumba oyo ezali koya liboso mpo na kokata misisa ya bowumbu nyonso ezali kozipa mokili butu mpe moi milimo na bino efongola biso misu mpo na tokundola mabombami ya bolamu ya bomoto bwa biso mpe moko na moko na biso akutana na bolamu ya bomoto bwa ye na maboko na ntina ete totambola na nzambe elongo mpo na tobongisa mokili na ndenge esengeli bolobaki yango pelele ete milimo na bino ekobebisa bibundeli nyonso ya bazabolo mpo na biso tolata kimia ya kokokisa mokano ya etinda na bino nyonso oyo nzakomba atiaki na mbele elaka na bino bambuta za bantu bokomaki milimo mpo na kokolisa makanisi na biso na mbala ya mibale mpo na toyeba lolenge na biso mpe tobimisa bomoto na biso kati na minyololo ya bazabolo na ntina ete tozongisa bokasi na biso tobungisaki o esika mpo na tozala oyo nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela alobelaki nzambe ya bakoko na biso bokasi na yo emonana kati na biso na kombo ya baye nyonso batambolaki na petwa mwa yo mpo na tobebisa manso oyo ezali kozongisa mokili nsima pamba te elonga na yo mvuluzi kimbangu mpe nzambe bakoko elakisamaki na eleko ya mvuluzi olongolaki ye kati na liwa ya mbalakata opesaki ye nzela ya kokoba yenda oyo epesi mbotama na biso batindami na bino mpo na totambola etotombola maye nyonso botikelaki biso yango nde ekobota bolamu ya baye bakoya kokoba yenda nsima na biso mpo na kobatela mobimba ya bomoto na bino bakoko na biso mvuluzi kimbangu solo longola makanisi na biso kati na bokeseni mpo na tofongwama na nyonso mpe tososola ntina ya etinda na bino mpe ya etinda na biso bakitani na bino bolobaki yango pelele ete bokomonana na moko na biso mpo na tolongola ntembe oyo balatisaki biso na badongola meso mpo na tondimela bosolo ya etinda na bino mpo na mutu na mutu amiyeba oyo azali mpe tokundola makoki nyonso nzakomba atya na kati na biso lokumu ya kombo na nzambe elataki mobimba na bino nde epesi biso elikya ya kondimela kombo oyo ezali na nguya likolo na nyonso nyamolo ibanza pamba te botongaki bondeko ya solo elongo na nzakomba bondeko yango ekangama na singa ya motolo na biso yango nde ezali lizita ya kozongisela biso maye maleka kala mpe maye mazali koya
soki ya solo bonyokwamaki mpo na biso tika ete elonga na bino emonana na kati na biso mpo na tobengana milimo nyonso na soloka tolongola bokono mpe bwale. Elika na biso ya ntango nyonso ezali bino bakoko na biso, pamba te botongaki nzela ya bitumba mpo na tokangolama na nyonso na ntina ete tobimisa bolamu na biso na mpwasa mpe tosepela na bolamu ya pasi nyonso bino bambuta za bantu bomonaki. Pasi nyonso bomonaki efongwela biso bizibeli ya milimo nyonso ya nguya ya bikolo mpe ya mabota nyonso mpona tokutana na bango na ntina ete moko na moko na biso akutana na likabo mwa ye na maboko mpona tosepela na nzakomba mpe bino bakoko na biso. Topesi matondo mingi na nyamolo ibanza, pamba te okelaki biso loposo moindo na langi ya elilingi na yo, elingi koloba ete ozali kati na biso, biso mpe tozali kati na yo. Ntina yango wana opesaki biso mokumba ya kokengela mokili mobimba na bolamu na yango. Kombo na yo ekumisama kati na biso elongo na bakoko na biso banyokwamaki ntango molai, etikala se bongo bongola meso mwene mpo na mokili mobimba. Totondo liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Kembo 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 Nzambe ya mpungu, kembo siwa solwa. Kembo 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 mvidi mukulu, kembo siwa solwa. Nzaya yoso kembe na babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo Kongo. Kembo 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 che maunga, kembo siwa solwa. Liloba Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Totombeli bakoko nyonso pokwa elamu na kombo ya Nzakomba azala na biso butu pe moi akabela biso manso tosili kozanga kombo na etambo na biso pe sima pona kopesa biso makoki nyonso oyo posa ya mitema na biso esengeli na yango. Liloba na ezali nguya ya kokokisa ya biso manso oyo tokoluka kati na bomoto ya kabelaki biso uta boye na biso likolo na nse etikala se bongo bongola meso mwene. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Totondo pona mokolo ya lelo tosuki wana tokutani mokolo ya misatu ya poso oyo ezali koya mbote na